www.potonapoto. Mais sur le auto, peut-être que moi si na mobile. Et c'est la réalité. Il y a poto, puis vie sociale, africain, congolais, tout vivre dans poto. Mais l'autre comprend était na poto, ma soule changer, biso mibali, to komi ko benga na basi na bandako. Émission de salon sans polémique, sans tabou. Ezui. www.potonapoto. Potonapoto, faut mettre de réalité. Si tu as comme on a 3W.potonapoto, on va surtout les carana poto. www.potonapoto. Moi ça zongi nandako. Moi ça kokuta bilambo ya ye. Babwa kilango javel. Ils maman na lo ba profondeur wana ou vraiment alingi émission ou et ça makaka. Boye ba pourquoi mibali bakomi ko bengana basi na bandako. Basi pe boye ba pourquoi mibali bakomi ko bengana bino na bandako. www.potonapoto. www.potonapoto. Mbote na bandeko nyonso o balingaka l'ami Donvo, journaliste du Saint-Esprit avec les meilleurs sites www.potonapoto, le partenariat toujours avec Congo Direct, Arnaud de vous, c'est un méga PCL, il y a Boye Bazou, et puis Mbote toujours dans Junior Cadre, il y a Marseille Média, et meilleur ingénieur, meilleur réalisateur, ce que vous avez dit, Mbote trop. Parce que nous avons Alpha Goffé, message réalisateur à solo, ce que vous avez dit, Mbote trop. Mon thème aimerait, papa Ezekiel, Mbote na bosanité, qu'on ça toujours. Maintenant, tu vas aller Mbote. Lelo o to na sujet ya ba vie sociale lelo poto na poto to kotina lelo moko boye o lelo bato ba bengi biso trop ba bengi biso trop ba Suisse bengi ba Canada ba Londres bengi poto na poto foto beta lelo réalité si tu o comme on 3W poto na poto beta ma surtout les carana poto to beta ba vie sociale ba vie tout les carana vie sociale les années ni sur les années ni sur les a moi si na mobali bino boye bisanga na poto to yebike no basi ndi babenga na biso lo bandako biso mibali basi babenga na biso bandako mais l'autre comprendre était na poto ma soule changer biso mibali to komi ko benga na basi na bandako bizarre maman na lo ba profondeur wana ou vraiment alingi émission o et ça makaka boye ba pourquoi mibali ba komi ko benga na basi na bandako. Basi pe boye ba pourquoi mibali bakomi ko benga na bino na bandako oyo azana besoin émission oyo abengi ngame na ko yesa bino ka le solo mona zo betela bino petit ka bino na ba posa oyo alingi vraiment émission et continuer bo bengi so ba numéro na biso oyo tous les deux numéros ezala awa bo bengi biso bo pesi ba critique na bino ba conseil na bino nenga mabete pour na boksa misala le solo mo ke salama ki na mboka ya France ça fait déjà 2 ans 3 ans ba tutu babanga ikolobelango batutu bakangai mona po bayebi mobali bayebi mwasi notre bomona quand on a la bouche moi ça bimi ndenge zala kaka moi ça bina ba camarade na ye boyo ka beba ndeko na ngai ya basna mibali moi ça bimi moi ça mobile soit disant ba société mais enfin na toujours ndako moko ba toujours ndako moko moi ça bimi na ba massa ndenge zala kaka moi ça bima qui de 14h à 16h à bimi akema ramne tout atamboli mobala bengi pa basola bien ngezalaka mais fanda susu bafanda kanda kumo même ba séparation de corps ngezalaka moi ça zongi nandako moi ça kokuta bilambo ya ye babwa kilango javel blamba tout mobala bwaki abwa kilango javel abimisi libanda abwa kilango javel ba mona sabino ba obaka ba mi à la bouche autorisée la voix au peuple pour mon qui yango par la bouche mon ko na Facebook ba ndeko mususu boye bisangai est-ce que ndeko mobali wana asala ki bien est-ce qu'ils a vraiment bien biso mibali to benga na rabasi na bandako ou to lingi moi c'était to bokela blamba ya moi c'est javel ou to tiango peto to tumbiango pe soit disant blamba ngo yo mobali yo peut-être muto sombela ki na mona mobali na to tia pesa to mobali mais sur l'autre peut-être que moi si na mobile et c'est la réalité il y a poto
pe vie sociale oyo biso oyo ba africain ba congolais tout vivre na poto yango to kolobaka toujours makambo émission oyo réalité na poto et pona nini kotelimisa batutu oyo samoki kala problème na mobile naye na mwasi naye bayokanaka te azobanga abenga bajournaliste basite mosusu bazobanga olekisa ye awa contacte 3W poto na poto ou contacte Congo Direct okozwa biso toza wana ça c'est site de partenariat na yango Congo Direct okozwa biso 24 c'est 24 heures okosala émission okolongoye déranger o babotolaki yo mwasi o babotolaki yo mobali o mutu moko ayibaki bilamba na yo o mutu moko ayaki awa akosaki yo réalité ya poto tokobeta yango to o amoniki aza na mama koloba olingi olobela mutu directement obengi biso tokolala mpona bino émission tosala yango sans polémique sans tabou ezui merci beaucoup on so bolandi on ezaka mokie flash mais ma souris ebele ekobeta mebele o amoniki asepeli na olobaka tout à l'heure awa obengi biso mpona critique mpona conseil si vous voulez continuer l'émission oyo boyebi biso tokote toujours émission oyo prochainement tonosala yango chaque vendredi le toza vendredi tonosala yango chaque vendredi bonomona émission bino bofungoli kaka Facebook ou internet chaque vendredi bomona yango soki yango vendredi te toyaka na 3 jours vendredi samedi dimanche bajour wana boyebi ke bofami na ndako kimia bobeti des réalités ya poto ndenge ezalaka toujours bomona émission toujours na kati na poto toujours na kati ya Congo Direct napesi mbote nyonso balingaka ngai ciao na oyo balingaka ngai mpe te mbote napesi ndeko na ngai lumière isengo motema ya bibichi lourde bondi bambote ya trop napesi équipe momba ya poto na poto bambote ya trop oyo bana na Kinshasa na baoyo bana na poto sans polémique midi ndeti ya midi ya bamidi vo chéri mbote blandini blabla eske ozali bambote vo chéri mwasi pembe pesi mpe mwasi na ngai motema fosi bele ya babele mama 4 cora fosi tolongoli ebele ya babele te alaka toujours fosi bele ya babele moto bakiseli likolo donvo bientôt tout le monde à la prochaine numéro ciao www.potonapoto